3 na CV. 4 nga naza responsable mais mobali wana aza irresponsable. Ya le kinga juste kala na choko na kokoya maladi ya ndeke. Le reste nga na leki. Karina sala ki sorti na yona. Anzi yango bomona kayi nani bola talineti ko. Ngande kutifona lobake Karine bomona kayi nani bola talineti pona basi nga na bimana bango. Wallahi Karine hoteli mate. Basi nga na bimana bango. Karine hoteli mate. GG na ali suna tango sala rando na hote. Ndenge numéro 1 na bino aza incapable ya kobenga yo apekisa oke tika mwana bato akei nga na swana ngana mikala te. Nga na ko toucher numéro 1. Oye na toucher numéro 1. Oye na toucher numéro 1. Parce que nga na ye tozaka niveau moko pona mona ndako na ete. E na ndenge ya poto ngande mutu nazali kolo pona ana doc. Doc nde makambo. Awa na niveau ya poto. Jeja to bimi ofingi nga na ali suna droit ko répondre o te poza mukala. Soki na répondre o seki na yebi niveau na ngati. Potango nga na yaki na la Chine. Nakuta ki bana mibali bazalaki kuna ebele batika ki batu nyoso chinois sikaye batomboli bakomisi ye prince de la Chine parce que nga nazalaki prince pour maman na bino atalaki niveau nanga ezalaki niveau ya mutu pamba te ona tika lokola ba chinois mutu akomisaki nga prince et puis prince wana ceux qui a s'imposé ki alingaki ya koma roi ezaka prince pe azape na ba yango prince atalaki boya lobite ezaki bongo siko bo kitsanga pona ni na bo kitsanga te ngana mobali nga naza mobali jeje obimi ofingi nga na yeko répondre mama na bino jeje obimi okoselinga makambo na yeko répondre mama na bino ti mukolo mama na bino emoko akoya avandi na kiti soit desire yako ya mutu ya suka tango yako ya kofanda pona andi nde jour to kobimisa siko guerre ya kofingana mais pour le moment vérité kaka explication kaka nde nazopesa bino tina ozela mokolo yako ya ata soki aye après 6 mois ata soki aye après 2 ans na ozala wana nga nalobaki na guerre oyo Karine akofingama nga nalobaki na guerre oyo la Chine bakofingama soki bakangi bambwa na bango te ndenge bambwa na bino bazobima ça veut dire Karine muto zotinda bango Karine nga na Rachel te muto apasolaka bilamba en plein live nga ka ndenge ofandaka nga pe na fandi penza Karine et pas la biso baswahili boy azalaka te nga nazalaki boy na yo te ozalaki collègue et puis nga natikala koluka yo te na vie nanga apparition nanga ezalaki na live ya mama Congo après na fandi yo muto luka nga na téléphone na WhatsApp yaka la Chine il faut te protéger il faut comme prince de la Chine boina olandanga ti na live ya Saratola ozwinga oyeko kotsanga na kati ya la Chine bato bolo bakandi na Karine basolola te luvunu bokosi nga moko mutu na loba bongo to sola so bolinga la sabino dernier appel yanga na Karine eza live na yo ya suka ya uti ko sala wa pona makamba ya Moïse Mbi alo andi ko fongola na live te o il faut batuba ya côté nanga dernière live ya appel yanga na Karine bato balobi basolola te bokosi luvunu bokosi mercredi yango tala na sewana mercredi yawana la baronne dernier appel yanga na ye bosolola mercredi yango 28 minutes mercredi azalaki na France ya wati quand ndenge aye awa azalaki na France tosololaka yango jeje nga na yebisi yo boy avant obima oya koloba di n'importe quoi pona andi zonga et pas cheftain na bino qui est ko se renseigner bien pour ceux qui obimi na divagation ko sopa yo zonga tuna yo lobi mami nzoka nde okosaka pe biso yo na andi bosololaka zonga
Tango ya maya ayaki awa lobi ke basenga ki 500 euros. Ke ko tuna mami na bino. Abenga kinga ou bien abenga nga tena kendo contredire ya maya ki ya senga ki 500 euros te. Mais ya maya azana ba voice. Ya maya abenga kai. Na na besoin boy na boy lobi il faut pesanga 500 euros. Ceux qui na soko ça abim. Basenga 500 euros. C'est que tango na bima ki na ko défendre ke ya maya nga mutu na loba ki boy na boy. Ya maya za vivant. Ayebi mutu ya solo la ki na ye. Ya maya asolo la ki même na mboka revenu. Makambo 500 euros. Mboka mutu atinda ki epa Karine. Awiki ko solo na Karine pesa 500 euros akufula yo. Siko bowanga na kiango pwani. Sarah tola na ebisi na lobi longwa kuna balingi yote. O isala kinga pasi tango azo expliquer nga. Sarah tola lobi andi to kende na lobi oui na soutenir yo. Nga na ndimaki. Nde période nga ifala kina longwa la Chine. Po Karine abimaki ya lobi bomona kaye nani bola talinette. Oh, bamona nga nani? Bamona nga na dokimati. Bamona nga nani? Bamona nga mobility. Toza solana Sarah. Eloko bomaki eza nini? Sarah motema moto. Sarah azolinga makambo nyonso to memango kaka na pressé. Salaboy. Na lobi non ekindaka bongo te. Jeje abimi afingi nga pena bimana finga e non. Na yo na ye bozaki batu nyonso nga na bande obenga bino ba yaya tokende malembe. Serse Sarah zela nga nazobima mutu nga nazobimisa mutu. Oyo il faut abima. Makambo na zolo baba to baloba ke ba voice yanga na Sarah ezate. Ce qui mokili permettre nga Léon ki ko tiela bino de makambo e bandaki. Lobi nga nazobimisela bino mutu otindela nga message na téléphone. Lobi nga nazobimisela bino mutu wana akende ataki. Mutu wana za proche nanga. Soki ba moni mutu wana bakoyeba directement ki andi mutu atindie bango nde ba ya ba atakenga comme ça nga na koya ko répondre. Sarah boy. Nde na mona lobi Sarah yo pe mobile na oseke amona ka minene yo lingi makambo nyonso boy na pressé boy nde omona ki Sarah na bandi ko enregistrer yo ba to siko ba bandi ko signaler tango bango moko ba moni tellement ki baza ba manipulatrice ba benga ba lobi Sarah azo enregistrer makambo jeje lobi lelo bango mutu ba benga kinga Sarah azo enregistrer yo nga pe na bandi ko enregistrer Sarah ezala ki bon na makambo nyonso eleka ki entre nga na Raissa Pindi boyoka ki voice ya Raissa na enregistré qui Raissa te na makambo même ya Rachel les jours to comme na niveau ana nga moko na koya ko expliquer bino ke pourquoi ba voice ya Rachel ya tango nga na Rachel to zolingana o ba conversation ezala ki to solo la ki pourquoi ba voice ezala ki te na vrai amour place muto alingi trace ezala gate ce que moni muto azoluka ba preuve boy na boy c'est qui a kenda ki mission nga na kenda mission na vie ya Rachel te tango to komi siko na point ya nini ya Sarah yango to beba na kinga na Sarah ba témoin bazala ki Josiane Mondele na lobi non Sarah nga oki ko utiliser nga bongo te yo zela kaka to kende malembe mokili pesa biso raison parce que yé muto abandaki yo nazala ki déjà na porte il faut na kende Sarah est à BBC nazala ki obligé na tikala lisusu wapi na la Chine mais nazala ki déjà nanzela tango na tikali na moni quand même bazabatu babongisi oto sur la boina lobi to fanda na biso to fandaki problème mususu ezanini Sarah tango akendaki Sarah zalaki déjà na wana Sarah za mutu ya réseaux sociaux Sarah yebike ba voice na ye etikali côté andi Sarah yebike azalaki millier pona makambo oyo ifalaki ya sala na andi Sarah alali bango coussin mutu alongoli nga na la Chine lelo ezanani Sarah vraie version yango nga nazopesa bino tribunal d'Amérique wana obozo ko place GG amataki lobi yake ko finganga mutu atindie Sarah basololi papa kende yo kende kokosa je ndenge nini GG soit disant za parmi bateau bazo peser na la Chine ake ko se retrouver na panel ya tribunal wana tribunal azoko saeke mboka revino na bafana babengi nga balobi ke finga andi na panel nanga GGP tellement ki azazoba abandi ko finga andi zoka nde
bafana ayeba kite nani mboka ayeba kite tribunal mutu ya nani ya Sarah tribunal akosi jeje alobi ki nga na za mama pasteur mobali nanga alingaka te boye na boye kutu andi afingi yo boye andi apousse jeje ake kofinga mama nanga nga pe na sali sortie médiatique na longwe wapi na la Chine ngai andi même komatisa bato nga nazalaki soki mutu wana nga nayebi ye te ana droit komata na live nanga te. Alors bo se poser question ndenge nini GG atiki ba chinois nyonso basalaka ba live ake ko se retrouver ka na live ya tribunal kwa kende kofinga andi Sarah o gagné bango musala kitoko lelo nde baye koyeba sikoyo yango ba appel conférence bandi nga pe na danono to boyi Maman, bah demande de Jésus. Canada non to boy. Tangu tribunal ya fingi ye Jésus ya fingi pa afingi linga mama lobi boyena boyenga pe na lobi batindie. Nga pe na ye na attaquer Jésus. Yango boyoka ki babandi ko soigner sa tribunal ko na tribunal akomi oh ngai oh mboka lobi ngai te bafana lobi o ngai te boyena boy kibokolo Kiboshu. J'étais sali, meilleure page. Mutuna mutu akomi o ngai te boyina boy. Bomona ki bafana akomaki. Mboka pe ayewana. Ezanga biso te kutu ndenge za boy. Boke ko se désabonner na ba compte na bango. Na lobi hein. La Chine bozala nanu combien? Tozalaka 122 personnes. Na 122 personnes wana. Tosombaka ba simi alika. Mutuna mutu azana 30 sim, azana 30 comptes. Nde to sala ko ki o commenter, o ki o sali boy na boy. Mais la Chine batu bazate. À chaque fois, soki mutuna bango ya munene lingia sala sortie médiatique, ba futa kambongo. To sombi ya kosomba ke ba kezola kisana ki abeta ki dika boy na boy. Mais ngai yandi. Natikala kosomba ni abonné, natikala kosomba ni ba jeune, natikala kosomba ni eloko. Tina ndenge toza bino moko bozomona nde batu bazomata ya normal. Ndenge nini bino bolobi ke batu bakende ko se désabonner la Chine mobimba baye ko se désabonner na compte nanga olia ba abonné bakita mais bazo matakaka c'est que ngamu tuna bimisi bino ke boze eloko te bozala ka pe belete bino aussi bomona wapi mukala leki mama na bango na ba abonné dano noza na 1,300,000 soit disait bino batu bofulaka dano no ayaki ceux qui na combien de cas ceux qui 20 akuti maman na bango azaka na 200 dano no akomi na ba 1 million akomi na 1,300,000 maman na bango azaka ceux qui na 300 ceux qui combien siko ndenge ni bino bokopesa nanu batu ya libanda tandis que bana ndako nanu batondi bien te bo pesa ka batu ya libanda la Chine bo se désabonner na compte nanga bo se désabonner na compte nanga na boyi bino bo tala na posa na lala na lali na lamuki boye na kuti na tikalika na 20 au moins 95 onga na zanango soki 94 na besoin soki na lali na lamuki na kuti kaka 20 place wana na ondima ke binonde bake ko tuna tribunal yango bomoni ba to bengani na la Chine boye na boye bo bengani tribunal pamba zala ka pe chinoise te aza mutu ya Saratola beti bino mbata mkolo tellement que alobaki très bien alobi na ko manipuler bino yango wana po bino oza soit disant la société na bino société zalaka na suivi te société mukolo société ayebanaka te bana misala bayebanaka te mukolo société ya komi kaka babengi ba pesi rapport ayebaka te lelo soki bana batambolaki ndenge nini bana basalaki nini ezate et c'est à confier mwana wana bana wana ya Braza mibale wana ya bandoki lelo bozo ko kalisusu même ozwa décision pour na bango bofandi kimi ata lelo te un jour maloba nanga nganga mutu azo bebisa la Chine lokola mboka revino azate mutu azo bebisa la Chine lokola mboka revino azate
na préféré bafana Kimboka arrivé. Batu sikoyo baza na player ko boma Karim lokola GG na la Chine bazate toza kaka ndenge nini ye numéro 1 na bango aselulaka bien soit disant la première dame profil na ye première dame ye alobi première dame aza marraine ya mwana na ye mais bana wana soki balingi basabola ma première dame na biso ye moko akangi monoko yoka kaka nazo benga bango bazo yamba te lovunu abenga kate soki omoni ka problème ebimi na la Chine mutu moko boya zo finga oyoki kaka la Chine to répondre te mama na bango soki oyoki kaka nazo benga bazo yamba te ye mutu aza na sima makambo wana na uti kuna banda na kota na la Chine na somba ta big te banda na kota la Chine na koma kinanga prisonnier banda na kota la Chine ekomika bazo surveiller na ba caméra de surveillance ya butu soki omatia wa pona nini omataki kuna ye moko mama na bango azolo ba bien ngana yaki réseaux sociaux pona koswana te na yaki pona koluka mbongo mama na bino azana droit ya komata na live ya muto ya bomela ki yo papa mais yo azana droit ya komata na live ya na panel ya binemi na ye et puis mboka revino akoya biso total kanano intérêt ya Karine et bon intérêt si qu'on a bino bato boza sentir na ezalaka nini ceux qui ont mati na live exemple na panel ceux qui a Jaël au commis traître mais ye ceux qui a la muki alobi na mati kuna po baso défendre moi na nanga na mati kuna po baso sala boy nga réseaux sociaux na yaki pona kuswana te ceux qui olobi na longwe la Chine azalaki mwana musala o ana droit ko longwa te ozalaki mwana musala si kona bana misala nyoso bino bosibo donc soki bo futa ka bango soki bo sala ka nini na mitu na bino botia ki andi azalaki mwana musala te Karine ayaki ko régler banani na ye na Anna Armstrong po bazalaki bambanda bakutana ki côté mobali Anna azalaki donc forte na réseaux sociaux ceux qui alati ba makutana ya zobina yepe kuna lati batu bazo ponaka Anna abanda ko lokeloko nini ko kitisa Anna yango tangu dossier na ngai bimaki ye moko yaki aye azwinga toke yemena zemo musala te ngape tellement kinga nazalaki na rage na lobi place nyoso bazo soutenir nga pona mwana mwasi ya ibi mbongo nanga pona mwana mwasi ya sali boy na boy nazo obligé na kende yango nga na kenda kuna neti po bono menga prince de la Chine musala nini nga na sala ki kuna po boko misanga mbala moko prince de la Chine po nga na koma ki prince avant na sona na mutute na koma ki déjà prince bomi tuna na sala ki musala nini pona koma mbala moko prince de la Chine musala nini nga na sala ki yango to sangana ki ngana ye ngana zana rage nanga ye pe azana besoin kitisa moselu to sangani mama na bino ye mutu ayaki na bambwa na ye nyoso alobi tokende soki mutu afingi andi biso pe tofingi ye mutu afingi andi biso pe tofingi ye siko entre nga na bino nani mwana musala soki nga nazama mwana musala seki nga nasalaki musala pona mama na bino ye moko mais mama na bino pe asalaki musala pona nga po ye pe déjà fingelanga bato avandi penza bo azofinga bato po batumboli andi siko nga na sima na nga na yaki nga moko siko mama na bino apesa nga lisusu soki 100 personnes ba 100 personnes wana bakomi bana misala na nga bazofingelanga bato siko entre nga na bino nani mwana musala pourquoi na yeko attaquer Karine guerre ezalaki ya Fally Ipupa tozalaki soit disant tozana monde na biso wana ya ba chinois ngai na GG souci na ezalaka bastar na biso carrière na bango esila bakoma lokola barogaroga biso pe toza wana pona ko soutenir bastar na biso GG tango bimi na makambo ya lokuta nga pe nazalaki obligé na ya ko défendre Fally pona yeba ki déjà na niveau ya Fally sans kutuna tuna
naiba ekaki eza lokuta eza montage siko ezalaki guerre yanga na GG tango nasalaki sortie médiatique nanga natiaki kombo ya Karine te natiaki kombo ya la Chine te kutu nga nalobaki boy bokotisa Karine na buzomba te bokotisa Karine na makambo oyo te bokotisa la Chine na makambo oyo te parce que dossier oyo eza ya nani ya GG na Andi na Danono po Danono nde mutu a maîtriser makambo wana po bavanda mboka moko na la fille makambo po mikwape ayebango Danono déjà ayebaki yango ba 2 ans passés siko neti ngai Andi na koyokela Danono ou bien na koyokela mwana musala wana ya Braza na koyokela Danono makambo ebandi oh bazana mutakala efanjo biso bito telemika wana mutakala kaka ebima ba voice efanjo ebima ce qui ebimite bo kangi bisaka la bi bozongi Braza ba vandi ba moni eloko ezate Colette tout la mwisi pona nini Andi na Danono ba telemelie Colette ya Kimi tant Colette ya Kimi GG atikali wana preuve ezate mutakala ezate nyoso ba ibisa kibango ezate mbongo ezate Colette yemo kwa zolela GGP na Angelica tout la mwisi po baya lisusu ba changer dossier lelo GG amatina live ya tengetenge mutu soit diza bango mikolo ba komi kofinga tengetenge to matana live na ete abalukeli Karine boy na boy GG akiko se retrouver lelo na panel na endengeni nini alobi kuna ngana zo reconnaître Fally Ipupa aza légende ya mboka na biso ndenge zawa ngana kufinga biso Fally te mengai nazo yaka ko expliquer tenge yo il faut ya mbanga to sala émission ata lobby na 12h na ya ko lakisa bino ndenge Andi azalaki mwana musala to utiliser ki biso nde batu to tinda ki enregistrer sa ratole GG o sauter étape boyembango ndenge mutakala efanjo non to monite GG yo mto samvola kana baame ya batu siko aminano ya Andi ezaka ka wezo telemela au quoi qu'il souhaite et puis a changé a yesiko ko déclarer guerre na Andi au nom de la Chine ce qui yo moko déjà po yo zaka wana Andi ngamu tunakosilisa na réseaux sociaux na osalo boyena boye bembe na yo mwana mbwa yo ko silisa na réseaux sociaux ba abonné na nga ba uti Braza yo ko ya ko silisa na réseaux sociaux po yo mto sombela kinga téléphone po apparition na nga na réseaux eza ba chimbwa batu ba yaki ko tombola nga na réseau po yo silisa na réseau mafinga kama moko wana ndo zala nango ya sikezate boswana kina ten obengi epedula boswana kana era kama mafinga moko pedula lelo to swani nga na yo pedula ya sikezate wana zala ka poste no ya mobile nyonso ya kitoko ya sikezate yo lobaki ko s'envoler na an nangati 5000 kaka ya pamba pona adresse lelo komi réfugié na Suisse okomi ko bimakana ba boîte de nuit ya Suisse po ya musala no ka kindumba ozana na 4 lettres ozana Tibet ya mikuwa mais ozoki kote kaka nzoto tilelo pona ba 50 euros tilelo ozote kanzoto na pona 50 euros sikoyo Karine soki olingaka la Chine na yo tango dossier oyo ebimaki Karine falaki abenga GG na boyi makambo ya Fally nga nazate bofinga Andi te bofinga Danono te eza teke batu nyonso nde soki bakei il faut ka to fingana non botika bango bakende na kimia bango pe balobi bakofinga biso te tokabwani tango GG azoya bozo finga de Karine bo atie kombo Karine liboso sikona nyazo banga Karine GG ponga na le ata enero ya Karine au contraire nga mutu na sala kana sombi bakadona na tango mususu na kikuna na sombi na fandi kabo na kiko sombi bakadona nga ya 800 euros na kiko tiela e Karine nga asi amela ta mai nangati
Karine soki o à côté là yo abundela o bitumba abundaki na nani ye moko déjà abundaka te akimaka na bitumba siko abundaki na nani Karine avandaki ka alobi ka ndenga pe na vandaki na lobi tango ba guerre na ye yaki to edanaki siko ki ingratitude obino bolingi bolakisaka ki andi oza ingrat ye mutu alukelanga visa pona ya awa ye mutu apesanga mukanda na mboko yo ye mutu asombelanga telefone ou bien compte nango nazo salela wa ye mutu penza fongo akrelaki nga compte apesi nga boye na boye ye moko aza na compte te compte asalelaka eza ya ye te siko compte obino bozolobelanga eza compte nini nga naza ingrat par rapport ya nini par rapport ya nini nayebi te andi aza ingrat par rapport ya nini lelo to changer Angelica aye na live na ye aza na 1000 personnes na ye kuna azokosa lobi kutu ndenge eza wana andi danono bafuti bango mbongo epa bawario et puis ndenge eza wana mbongo wana efalaki bopesa ta Joël manipulatrice lelo bobengi Joël aza lisusu soki konza nini soki konza nini te lelo azongi Jaël aza lisusu konza te mbongo wana efo bobenga Jaël e bopesa ta Jaël pona nini mbongo wana kutu wana ya lelo afana fungula live awa lelo azongi Jaël boko fingi lisusu te wana susi na bino eza nini bozobenda esiko kote la bino baleki ya tout place baza ya monde entier bayebi ki andi place aza wana ali ata un euro te nazala pe na besoin mbongo mutu te et même dans nos aussi bafuti ete toboyi nde bêtise na baartiste na biso toboyi ba étrangère bakoki koya ba pénétrer tina ndako na biso baya kofingela biso bato na biso ya valeur non bafuti biso te siko ye Angelica alobi nini o bureau ya fali babengaki danono bazo solliciter o tozo pesa yo mbongo danono enregistrer bango atindelinga nga pe nazwi ba voice wana natindeli Karine yaka na voice wana po Karine soki azwi voice ya bato ya fali pétrole akoya kovanda penza asali live ata kobota na 7h 6h akovanda nano asala live ata ya 30 minutes apesi link voice wana ezati danono atikala kosolola na bato ya fali te ngai moko kutu andi nayebi ata bakombola bango te nga nayebi ka fali le reste nga nayebi nanga nayebi mutu te nga nayeba ka star bao nyonso batikali nayebi nanga bango te sikoyo voice wana bino bolobi tellement ke bino bozala lokuta po bino la Chine par lokuta boyebi eloko mosusu te lokuta moko eza kuna po bino yo Angelica yo uti mwana msala yo uti kukumisa kumsangawa aziza ngezawala abetu rashad magoda aziza ngezawala tawada mabali kitako dasa shate tselema aziza ngezawala yaka na video ya Rachel bino tu mbona na video ya Rachel video ya Rachel ezo obino bozolo ba tiaki to sta na video boya na et puis pour la dossier histoire ya nani ya tala Karine Kangaba mbwana yo po ngai antindenge naza awa ti sikoyo nalingi nano ba problème na yote wallahi nalingi ba problème na yote susi na ngeza nini Kangaba mbwana yo soki ozo Kangaba ngote ye pesa bango vraie version ya dossier ya Elvino na Rachel na Andi na Baya Chouchou potango bango bazoya na lokuta nga na supporter lokuta te yango na kozala obligé na ya na vraie version Karine Kangaba mbwana yo Kangaba bango tango zo tika bango bazoya na lokuta nga na koya soki bolobi Karine bato bazaba na misala atindaka bato mission nga banda na botama Karine atikala kotinda nga mission te pona okende te atinda ki mission akende kolinga Rachel na pouvoir nini azana ngo Karine po atinda nga mission Karine ana pouvoir ya kotinda nga andi mission autorité wana obimisango wapi
alali penza alali ala muki boye andi kende ko draguer Rachel andi o wapi ye moko azalaki surpris tango ayoka yikinga nazobima na Rachel apesi Rachel bat tala na oya na dossier oyo na olinga kolobela yango te na boyi na nga Karine kanga bambwa na yo bati kokosela nga makambo nga na supporter ya lokuta te kanga bambwa na yo otango bino bozoya yango nalobi bolingi na bino Karine te otango nga na koya na vraie version na libala yango bozo célébrer nga mutu na koya kopanza yango na boyi na boyi et puis ceux qui m'ont baliti lelo azala maboko no parce que Rachel azala famille au bazo soutenir yete Rachel ceux qui azala na famille au penza net exemple nga ceux qui nazala ki membre famille na ye olongo zala na mobalo na ta 2 jours à pamba te na ndako na Rachel aza ye moko na bana na ye famille na ye wana bazala na souci na ete bazaka babengi mutoyo babe makiona bana souci na ete nga soki nazalaki penza ndeko ya Rachel Elvino alingaki ala na ndako na ata 2 jours te ya 2 jours kaka anga alala te po eloko yo salaki Rachel non Rachel kutu ata kutu soki alobi maloba na ya pamba maloba na nangi kolobela makambo wana te po Rachel pe mutuna esalaka bien te po soki azalaki penza mutu na ndenge ngai tozalaki déjà la famille na ye lisusu na tie bino ba témoin danono asema jambo boni oyo ke kotonga nga kuna otongi nga me obosani ko kundula miku ya mama na biso kwani yo nanu yo andioza prince de la Chine prince ya mama chérie mon mama chérie ndena ya maternité nini yo kanga nano na bisa yo ngai wapi nga na registra ki bato afali pour après na peso audio memi kuna ngai ngayo kasi Andi autiste wana mtu azolo bamanani wana non ngaba sololi na bazangi argument bazana argument te alobi ke ngana moni clip alobi ke yo memela ki bango audio ya bato ngai wapi na wapi bandeko na ngana yebi bato afali ngana yebi non il faut audio na babi misango audio ni faut babi misango baza bato ya lokuta baza na audio te baza ta na eloko moko te yo moko yebi outi na kati penza ya la Chine bango soki balingi ba monter lokuta boye po bango na outi musika oye bato nyonso ozalaki na besoin andi luka délivrance nga na kimaka ndo
Donc nauti na ndako ya nganga na kio kota siko na ndako ya Lucifer ye moko. Siko awa sikoyo lobi nde nga nazaki délivrer lobi. Donc nde na zamboy il faut bo sepela. Na komi mwana malamu mwana nzambi. Po place nga nauti. Non. Bakosaka 12 bango bakosaka ta na 12 soki ba ye wana biso mampinga lobi mampinga mo soki ezalaka monde de ténèbres mampinga wana soki ezalaka mampinga soki ya nini ya bana basi penza ba mama o balobaka ke biso toza mayele bazobosa na même mibali na bango bazobosa na même ba foyer na bango bazaka wana balobi biso tozalaka ka pour Jésus. Tala, kisi eza, kisi. Paul ngwa place yo biso tozalaki. Tala kana niveau ya danono. Danono asalaka soki ya gangi. Na Congo ba marché. Soki danono a gangi kaka. Na Congo marche. Mais, azalaki ka wana. Ngamu tunayengola msadanono. Danono. Ozo sala nini awa oza na eni yo d'abonné dano no oza stable donc yo ndenge oza wana na lupango na yo oza soki na 3 voitures dano no talabana dano no boye na boye dano no yo penza mutu zolobela gouvernement dano no oye ozala mukala ngo ya nani dano no alobi makambo alobi mutakala fali eza wapi libindi ya fali ribindi eza wapi boyebisaki biso bokoya na ribindi dimanche tito lingi tokota lendi ribindi eza wapi ribindi anditika koseka yo pe couple bato ya maboma ribindi eza wapi ribindi boyelaki biso masonge awa ya komonisa biso ke video ya la fille eza fali pupa zobina na video la fille na ye na vérité mwana oyo kombone Yvette avandaka na Melbourne concert ebetami na ki na Australie eza nani Colette te bo dévier Colette akosi bino babundaki na bafana na nani na hotel na lobi ni vune bo aya la biso preuve akimi ayama toloba te kaka parce que nous étions des Chinois to banda kokosa tobanda kokosa ndebo sepelisa mitema ribindi eza wapi ribindi eza te video ya lukuta bobimisa biso fali pupa zobina na fiela en concert fie wana kombone fivete toloba te il faut biso pe tombele tondimi andi tondima fie wana zobina na fali eza fali pupa na Colette toyebi vérité. Depuis dossier bandi ya fali pupa ngana bandaki kopekisa bino na mataki meme na live ya GG na lobi GG dossier eko sopa bino ba audio ezali bokitisa kinga lokola zoba lokola mupepe to kichishie lelo boza wapi na loba kinga na live na nga ya tongo na lobi GG akoya ko balusa maloba ko senga fali pardon asenga kite parce que nga na maîtrise qui dossier oyo lelo ekomi Jaël abengani yo Jaël nde bureau efali kaka ndenge basi bapesi nga publicité ya Burundi singa nde nalobaka Swahili il faut pibie salama na Swahili parce que barundi bayoka tala leki ya yaya ok leki ya yaya tika Karine kimia motema mabe nalobi Karine mabe awa motema mabe ya nini nazalaki na fiche de paye oni buzoba boyko natika ko protéger nanu stara zo tambola na la Chine tambola kana bendela Congo nalingi na tuna bino la Chine tambola kana bendela Congo ala bino bozo mona biso banani finga fali jeje finga kofite lelo koma kokumisa ye no nani Maréchal ya ba Chinois alobi boye dano ndenge yo omoni fali aza na considération koleka la Chine kende malamu yo pe prince de la Chine kanga mbanga komatisanga mafuta te mama yo ndo bandaki kona na balavi mama chérie mwana nanga na pota
ndenge omoni Fali aza na importance koleka la Chine kende malamu. Donc selon ye la Chine La Chine est très important koleka Fali. que Fali Tindoki sa volonté wallahi. La Chine est équipe ba désabona ki na compte na biso ndenge nini kuna papa compte ezoma tezokita. Ezo matanga pe azoka. Nga 1300 nanu lobi na kokotse. Tako na kofungola compte na nga 1300 abonné ko. Nanu nazolinga na désactiver yango na delete yango vraiment. Nazolinga na bimisa yango na kaka compte na nga na tikala na moko. Mutu moko atuni biso evi. Mutu moko atuni na commentaire Karina za na zemi ubi azate biso ne ba docteur. Poni buzoba boy ko tuna biso ba question privé. Kana mama ko sakana na ngate na commentaire. Yama ya za no adano no yama ya zao. Yama ya oyo. Yama ya fongola mi. Akomi Lucas. Na compte na yama ya boni. Bonsoir la famille. Bonsoir. Yama ya ye. Yango andio zo rekilte. Dawo boni. Kasi baris bangote. Yama ya yoana. Ndi kunanga na récupérer. Naza Yama ya awa. lobana. OK, naza awa nano. Compte nanga eza bloqué ba ofungola ngo le 22 mois prochain na sala ki mo problème ko boy. Donc nde bomoni na so kanake. Biso nyonso papa toza na baoni biso nyonso eza yote. Donc na ko kata ko poster loko moko tende bomona naza kimia makasi. Donc nde compte na utiliser mikolo. Na lo baboye. Na lingi na répondre bazozo puis na ko répondre bino bien. Bino ba imbécile. Il fallait boye baké singa famille benda na kekata na kate. Bosalaki tout bosalaki. Bokota en place moko boye bakota kate bokota ki. Na koya na ko répondre bino na ko lakisa bino ke boa bazoba botika la bazoba ka bo. Na ebite so boka ko permettre ngai na lobana eloko moko pona mboka na ebite so boka ko permettre. Loba. Yo mboka yo prisonnier te, awe za la Chine. Yo mboka yo place wana weza. Na camarade na yo te. Mboka osala tout. Otinda ba imbécile ya basi ba lukanga na privé mboka place wana oza. Na koya. Omoni basi so tinda ki wana. Na kanga bango ba capture tous les basi, 4 basi na kanga bango ba capture. Baso banda ko tinda ba olongola bilamba. Baosola nanga baolonga bilamba baosokola bazana ba douche baolonga bilamba na kanga bango bakaptir tout omoni bino na saka na ebisa ki mboka ki omoni mutu na kokanga na kingwe zaki yo ngana kufaka na yo mboka ngana ko omoni kaka yo na peso deva mboka lakisanga makolo na yo esili yo mboka lakisanga ka makolo na yo makolo mike wana lokola soso lakisanga makolo na yo esili soko lakisanga makolo na yo mboka esili na vande kimia. Ok. O créer tout nyonso nga ko créer bato ba fingi ngai o tinda batu o tinda nga ba pedula nga na za pedete. Na za pedete. Sikoyo eloko na kosala le 22 so ba fongoli compte nanga na koya na ba capture ba biloko nyonso na basi o botindaki ba koluka ngai po babimisa ba so na banoka sa lokola nga na za mobali moko faible. Ya obimisa mitakala nga na za noko bosala tu nyonso benga bosala bino bashina bokanisaki loko nga na lobaki omoni ngaya na kolakisa bino ke singa famille e guerre ngana andi na lo nazo songela ngo lisusu ezalaki base to banda ko sakana na bino makasi na oloba yango bien siko na kolakisa bino ke singa famille benda ngikata na kate le 22 bokozelanga soki na sala soki le vende ba fungola compte na ngate na koyaka na compte ya andi oyo na komata na compte ya andi na kososola bino nyonso tu na koya bien nde bino bosala ki kopu na bino ezande soki pa yo mboka kofinga muto eza bien soki ba fingi osiliki makolo mike wana ozana ngo wana lakisa batu kanga photo kanga video sala video lakisa makolo na yo devant yango na pesi yo lakisa nga makolo esili soki omoni ke oza mwasi lakisa makolo na yo kolakisa mutu te lakisa ka makolo na yo esili nga na besoin ya makolo na yo esili ya maya alobi ke mboka lakisa makolo na yo esili na kiti kaka place wana na koyaka le vende. Merci Maya.
Merci. Ok, Maria. Lelo Nalingi na naloba matisa boye. bato, Papa lelo Dylan. pe. Zelanga pe naloba. Oyo eza Yo na loba bisi. soki osilisi vraiment lelo na matisa bato. Nalingi napesa kaka message moko na mboka. O nakoloba vrai. Nakofinga na ngai yo te me nakozala vrai na yo. Mboka zala vrai na Karine, s'il te plaît. Zala vrai na Karine. Bato bakanisa kozaka vrai, oza vrai te. Bafana za vrai makasi na Karine. Vrai makasi. Onga na bimi na la Chine, nde message na koyebisa o. Ozaka vrai na Karine te. Après, ozaka vrai na GGT. Ozaka vrai na GGT. Olobakango surtout. Olobakango, yo moko yebi. Ozaka vrai te. Pourquoi? Na lobi boy. Soko lingi mutu te, kosala hypocrisie te. Kosala kosolola na mutu olingaka te. Ce n'est pas bien. Et loko ebomi la Chine ki hypocrisie. Na c'est nous tout kaka biso tobimi. Mais si manabiso koza bato ebele bakobima. Bakobima. Mboka zala vrai. Zala vrai. Après ba jeune bino wana tango bozo solola na Karine. Boti batu misusu mipanzi. Ce n'est pas bien. Onga naza vrai na bino. Na kokosa te. Na koya kofinga mutu te. Mais nazolo bakaka vrai. Soki bozo solola na la baronne aza mami de la Chine na bino. Il faut vous protéger. Il faut te protéger, mami. Vous protéger même à na ba téléphone. Ezate tangu bo bengi mami. Bokamati boti batu misusu na téléphone. Bazoyoka. Comme papa na stoppé awa. Na stoppé. Ou bien na continuer. Ngai tango soki bato ya mayele baza awa parce que ubie bato bo bande koyeba ya yanga na jeje ngaki banda periode nini. Omoni tango makambo ebandaki ebimaka awa entre nga na bolingo ya ezalaki jeje na bolingo ya zai donc bon bato ya braza Wana eza ya suka papa wana eza matière ya suka. Omoni il faut te contrôler matière, il faut balobaka nyonso te s'il te plaît. Kanga. Nga elo na koloba kaka nayebi boyaka ko défendre bokoloba ata makambo na bazoloba mezokota. Basala bongo eza baje na bango même nga moko nazalaki wana bamakambo nyonso komona na beti eloko moko boye libanda bayeyoka bango te il faut toloba kaka ke tala biso tokuna bokanga bambwana bino pona bien na bino bokanga bambwana non tika papa tokende kuna te kuna eza suka kuna eloko nga na kosilisa parce que ekomi 4 heures nalala papa Karine la baronne mami oteva bakubengaka o zala mayele zala na bato baza vrai omoni mutu aza vrai ayebisako vérité na présence na yo soko sali erreur ayebisi yo vrai c'est mutu aza vrai te alobaka en dehors na yo ayobulobaka en dehors na yo wana zotonga eza soki vrai te après soko sali attention te la Chine otonga panda bambula ekosila mai ekokota mai soki ozomona partout bato balobaka mutu moko boye nda sali la Chine boye bato bakanisaka mboko zaka vrai te onga na koyebi soka vérité ndeti na bato ebele ba atakaka yo balobi boye ke eza mboka nde abebisi Karine parce que mboka osololaka nano na ba ennemi ya Karine non oyebi yango très bien yaya yo za na droite ya kokota na conférence na ennemi ya Karine ozokende koluka matière ozotekisa Karine quand même ozotekisa ye nga na koloba kaka vrai mboka zala vrai na Karine soki asali mabe osepeli nango te yebise na présence lobi Karine awa osali mabe kokende koloba na privé te andi Karine asalaki mabe non Karine asalaki mabe ce n'est pas bien wanga na silisi wana thank you la Chine ubiere etali bino ngai naza na biloko na nga mususu naza na biloko na nga mususu naza na nga na vi na nga mususu nake na nga kosala vi na nga ki patriotisme soki otuki nga nakotuka yo soki otuki nga te nakotuka yo te na la Chine nyonso mutu azaka vrai eza bafana onga na lobi Karine yokanga très bien soki mutu abiminda beta ko ba vérité mutu azaka vrai na yo se bafana aza vrai makasi la fiona tongaka te aza vrai makasi
makasi mais natike kaka na loba mingi te na GG kende kotuna TMM na malembe kaka ngana koloba te na koloba mkolo msusu tangu TMM abandaki kofinga oko Brazzavillois nani azalaki sima na ye nani so, biso babenga biso na ba telefone babenga biso na ba telefone bayebisi biso ke ko attaquer TMM te nakiti papa merci natika na lala Ok, là, na yo. Makambo eza ngape apel wana nazwaki yango ntango nazalaki na ex mama nazwaki apel wana soki oyoki kaka batia affiche moko kuna makambo la chini bakokota te mutu moko aza na nsima makambo la chini bakokota te Rosa. Bonjour. Bonjour, Boni. Bien, Andy. Nasepeli makasi vraiment ba prière et sali. En tout cas, liboso félicitations. Merci. La place moko zaki na mikakatano nasepeli. Nga na kopesa ka moi conseil muke côté ya mboka pona zolanda bino. Mboka zala vrai na place otikali zala vrai na mama wana. Pour Karine ayoka ane ba conseil te. Je pense Karine il faut atala signal ya ndeko na ye Tania. Tania banda osepela na ye na mboka te. Premier jour nga nazaka na video wana tango banda présenter mboka. Mboka zomema la Chine na bakweya. Karine éviter vraiment. Wana nazo biso na benga ope na phone. Je crois na yebisaki biloko au moni réalisation. Po banda kotuna asalaka nini siko ba réponse yango yo moko yaka koyoka na bato na yo. Naza minga le baté na sepeli vraiment félicitations. Luka osala ba contenu na yo okomi libre ta lelo na mati na komi libre par rapport à liboso comme condition na banda kofinga muto azandeko yo pendeko na sepela ki na ngote koma ki mal à l'aise nanga lelo pena na komi libre ya ko ba vérité o mataki na live nanga mboka obligé ce que lungi o matana live na nani andi il faut banda kofinga bato la benga yana muselu donc na koka ke loko wana te condition tina ndenge ya ko benga nga na privé na noko Patrick beaucoup tsanga pena balingi ba conférence bato wana Patrick Bekanga changer mais na miso bato na kanga nzoto na bimaki humiliation mais na privé bokangi nga nzoto ka ponga na bima humiliation tala lelo yo na yango na zanga makambo mataso na bapano bo ridikiza kinga bozongisi nga na ndaku tala lelo yo na benga yana muselu ata ba problème na bango oyebinde na yebana kina yana te sko lelo yo anja ke Nzamba za bolingo andi na sepeli vraiment je t'aime beaucoup en ta cadeau na oluka na pesa yo Nzamba sali vraiment en tout cas merci beaucoup na za minga olobate merci vraiment andi na sepeli OK siko ba demande nyoso eza wanani ba chinois po ba chinois façon na kopombisa bino Merci beaucoup. Bonjour Andy. Oui, bonjour. Andy na sepeli makasi vraiment na sepeli ndongo longwe koto zalaki en tout cas toze belé to sepeli. Félicitations na yo mobali azalaka bongo. Parce que na vie ato zana ba problème na yo régler problème na yo selon yo. Mais ce que komi ke batunde ba komi ko tia mungu na pilipili eza mabe.
parce que dépasser ma limite plus tard au regretter. Au sali très bien, Nzambe bimisio na esika toxique. Félicitations Andy. Merci beaucoup. Bonjour Andy. Bonjour Mamunga. Ngai naza gauloise. Bon. Nga na sepeli ndengo bimi. Ndongo longwe na Chine sepeli. Oza deja mwana mbali okozala na sima basi te ba dirijaka ba tinda ko finga ozonga boleka boy non. Oza na droit ya kosala chemin na yo tanki mutu nyonso. Oza na droit ya koyamba na panel na mutu nyonso olinga. Eza biso ba golwa yamba biso. Eza la ba wesha mama paradis yamba bango. Eza la ba Joel show. Eza la banani yamba bango za libre ya koyamba mutu nyonso. Oya kosenga demande mabene mutu akomata po afinga. Mutu soka machina ya finga te. Apesa point de vue na oza na droit ya koyamba mutu nyonso tu po komi na o libre. Ngala sepela ki na nengo senga ki batu nyonso tu pardon. Andi pardon na bolunga nzambe. Oza noko ya bana biso noko national. Kofinga lisu ya anate. Tika vraiment mambayana. Nga monde na zabo na ebike. Ti okomaki na niveau ofinga ya nezaki na batu bazaki na simano banda iko pousser yo. Meloko so kabwani. Chela ya nana se. Mabeza laki bola mpeza ki loko sengi batu nyonso pardon. Boma pe moto. Kote wana. Pardon vraiment na bolingwa nzambe ko sala ngo lisute. Ko sala ngo pende sute, loko bomeli batu tout moto, bomela pe ya na moto. Pardon bomela ya na moto. Loko komi na o libre, do ezala penda libre tina kacha mutema na o, bomela epe moto. Bomela mutu tout moto ko finga eli sute. Que ce soit ata mutu elio matière ata ndenge ni ko finga ete. Ko matapeli susu bande kwa ya na ni na opuba ya ko finga ete. Do boma penza moto pona mutu nyonso pardon. Nga naza na problème lisusu te. Déjà na sina lobaki yango awa. Na ko finga na nga lisusu yete. Po eloko pe ya sika eza te. Tout comme parce que dernièrement nga na vanda kinanga na lali na la musika boye na konti na e voa na ngeza kuna au salango ba challenge. Yepe a komi soki nga na vandi kimia aye kutukanga. Nga na ti déjà batutu boza ba témoin bo pekisa peye na boyi. Nga na komi ko sala vie na nga na tourner page. Yepe asala vie na e abosa na andinga pe na bosa ni c'est tout. D'accord. Ka batu o baza a ba ozwa pe occasion ya komata te pa ya na ba oyebisa epe. Donc yepe kuna na kote na oboma moto boluka kimia. Merci vraiment no kwa bana elo na ngana loba ya mwana so ko kitsa na nga po batu msuba mata. Merci vraiment. Poutine haulale. Ingali hapa babangu usingizi na kosa, so unajua nililamuka mapema. Nifanya live unamuka mapema sana. Muto ya mati ya ebi kutu teki ya mati. Tabino moko. Papa. Kitu tse ko tsa batu misusu. Asenga qui demande kala. Peut-être. Abosan qui asenga qui demande. Eh, Nzambe nazui chance. Bonjour. Eh, no oui, bonjour. Sengo moko zo pesa nga nazui bate. Danono bonjour. Lona solina batuna revaka na solana bang. Ta nebisa bino esengo mo bozo pesa ngai pardon biso ba warrior tozo kokate donc nazo koma na mona rate ko komezo ko rate fona loba donc noko andina ebisa yo osali penza mukili na yo donc muto ko diriger yo te donc ndo sali mokili na otikala pena na position oyo donc to sepeli makasi oyo esengo te en tout cas penda nzambe penda mona bino
bawarrior toza ebele totondi monde entier donc noko andi osali mokili na Abatolo yo beti bawario boboyi biso. Balobi bawario boboyi biso. tolingi bino mpenza donc esengo na motema donc nde toza ko donc esengo na okoka kodigere yango te nazoyebisa bino